papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service na bamoure zinyoso bamesana kolanda Iran na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezati to bosanité ko pesa merci na porte parole na biso ya Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi balobi Tazivita Imana ndenge ya Simondo ya papa ambisana ko benga esala kabiso bien makasi to pesa merci na mama Bibiche Mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même Bibiche et uno balobi umela ndenge na ebisa kabino Iran Masiandoki ayela kabino masola solo esala kabiso bien makasi pourtant to beta masolo ya nanga be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle azolanda biso na yemoko prêtre Zakari vient na biso ya Bogar motema be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko pétaille. Merci na Fifi Tomo, la japonaise maman na Erastine, tontine voisine ya Kati Fifi Tomo, la japonaise to bosanité ya Willy Moucheni, les vrais code amboka papa social. Vient na Yves Djoboke garçon de luxe na Kati pana mambalobi umela. Yves Djoboke asolara plus que solo. Donc ndara bongo batnos bandaka biso partout, na la kabino masola solo. Tant na lobaka maman Iran et bête le pro mars na bête vraiment masolo parce que ngana c'est la proverbe 19-20. Sunga yo nanga na suite ya vie mais avant ya kobanda masolo na rappelaka kaka bato tozo aider communauté na ba publicité ndenge tozo ke na ba bonane yango fete yango yo bandeko nanga toza na posa tolesa ba bokilo ba semeki ba mama ba famille na Kinshasa balobi benga Eden marché na kati ya Londres au futimbo ngono awa bake ko livrer biloko akolia na Kinshasa na commune nyonso zali Eden marché so ke kotika lokola soso loso miliki surtout na ba fete asali promotion ya makasi logo na tiaka ba koma Eden marché bota na se nango numéro ya téléphone ezawana wana pona bandeko ya Kinshasa pona bandeko ya Angola ba mauvaise na mauvaise naza pe na ndeko na biso na kati ya Suisse mama Sandra benga mama Irene ozu numéro ya mama Sandra azana kati ya Suisse au futimbo bake ko livrer biloko ko liepa na bino na Angola na ba euro nyonso partout bozali ba ko komisa biloko sans problème nazo rappeler bandeko bana Londres bandeko États-Unis bandeko ya États-Unis na bandeko ya Londres bandeko ya monde entier nazo libino agence moya kitoko ML pona kotinda mbongo na Kinshasa upesi mbongo na awa ndeko na nga montagne so kopesa surtout bandeko ya Canada bandeko ya États-Unis bo hésiter te
bobenga biso bozwa numéro ya ML kala te na banda kotiela bino logo opesi mbongo na abake kopesa mbongo na Kinshasa montagna so kopesa sans problème ye vraiment balobi logique makasi ML na kati ya Londres umela ba mourena ba mauvaise maman Irène ayaka boye to meka kobeta lisolo lisolo na memeli bino eza vraiment mulaité eza mukuse na yebi ke bozoluka maman Irène obungi maman Irène bozomona neige te malili eza makasi ndeti boye maman Irène na boulot na musala mais na lobi na betaka po maman Mundibu TV na kati ya colonne na kati ya Bundes maman Mundibu TV azo déclarer balobi maman Irène ozomona te maman Mundibu nazali awa comédienne na biso asekisa biso makasi balobi maman Mundibu azaka na kati ya Allemagne ba mourena ba moureuse maman Irène ayaka boye lisolo nazo betela bino eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi basemeki ne mutu babenginga mama Irène pesa conseil na ba mama ndenge tolobaka koloka eza ndenge na ndenge koloka ezali mama Irène grand frère na biso abala mwasi moko biso moko toyebi nde tokwela na grand frère na biso akola ya moko bien respect tanga koma na mwasi ne mama Irène niveau respectaka mwasi na ye niveau pesaka mwasi ne valeur na biso basemeki moyo to poussa na ta pembeni ezate toko banda ndenge ni po akopesa biso espace te azaba yo batika ke espace te keleki na ko manquer mwasi ne ye ekoleka te azabongo pe biso moko poto banda mama Irène to ebite to kozwa courage wana wapi poto manquer mwasi grand frère na biso mwana mwasi azalaka heureuse parce que grand frère na biso aza moto ke soki mwasi asombile lamba mwasi akopesa yango kolata azani teke bazaka mindondo memi na kolia aliaka ne nyonso aza motema moko malamu mère to kwa na grand frère na biso et puis moi si ne akoyi kolota kutu atambanda te po eza genre grand frère aza ko ba fio bazaka mo reculer azane teke fona takaka chemise abote soki moi sa bonki mbola te onga ko lata azani tonga fona sala montre osombe sifika kama na ke montre tina nango ezaka kotala ye koki azabongo biso moto seka grand frère par rapport à kilelo grand frère moi toro ndambo baza na kata Allemagne mama Irène bavandaka bien na mwasi na ye mais mwasi ne aza na mwana abotaka liboso mwana moko bamourena bamourese bolanda liso bo partager bo s'abonner na Irène Masiandoki TV soki nazomona na teza teke masolo esili eza nde temps ezoboma biso na obeta liso na to sisa musala naza na boulot abi mama Irène bavandaka na Allemagne moi sa grand frère azana mwana moko abota déjà liboso papa ya mwana ana azaka na Kinshasa grand frère mutabengisa mwasi abengisa na mwana ya mwasi ya liboso azana 16 ans bavandaka ne na Allemagne na sima ya mwana ana baboti bana mibale na grand frère na biso mama Irène grand frère ndenga bokolaka mwana mwasi ne ondima kutute mais problème ni to bengi yo poto beta lisolo pesa ba mama conseil moi sa grand frère na biso aza lokola na yebite to loba yango nini malgré tout mobala style la kenyonso ba mourena ba mourese nazo continuer lisolo nazo yebisa mibali to basi soki oza na mwasi to mobali moko attention ne kaka tiraka ngo epa na yo mwasi oyo alandelaka yo mwasi oyo akonsideraka mwasi oyo apesa ko bolingo no ya temps plein to mobali apesa ko bolingo na temps plein ko négligé te eza na mibali nina basi mususu batala na ba vite ya ye talie yange talie bakenda abongo que ça ba couple mususu bango batala na ka ba vie sokute na mobali alandelaka vie boza bien yo po landela boza bien de konanga simba e makasi mibala bongo bakoma rare peut-être aza moto asambela ma asambela penza mena ndenga solo po mingi balobaka nzambe na monoko na motema Yesu Masiya azalaka te mibali bakoma compliqué mama Irène vient na biso aza vie moko très bien mama Irène bokola mwana mwasi na ye très bien sans problème bavanda bien mais problème ni bazaka na mona ndako mama Irène grand frère alingano ke Kinshasa te mwasi mutakenda Kinshasa eloko nelekelaka biso mwasi soka ke Kinshasa akendaka pa na biso ta musuka mbala moko mais epa ya papa ya mwana na ye o grand frère bokolaka ba parents na ye akenda kotala bango mingi tiazalaka na poto so azo ke Kinshasa soka sema biso liputa super asompe super ya kote ya papa ya mwana oyo abokolaka mobali tata mwana za na Kinshasa sala ka pe vi na ye belle sento so ke Kinshasa kenda kotala famille ya ex na ye o babotani bana grand frère amona bango na ba photo na ba semeki na ye ya kala bolanda lisolo très bien elukela bango problème na ndako mwasi aloba nini te navandaka na bango bien baleki ne bayambaka bien to basentaranga na kenda kofanda pa na bango baswanga lokola ndeko nazo bango mabete on totikalaka lokola kindeko mama Irène mwasi grand frère na biso na bandeko ya tata mwana na liboso bazaka na poto bazaba pire grand frère aza malamu meloko ane kota grand frère te malgré tout kibolamu na ye aboyango mama Irène chose grave poto beta sur na réseaux sociaux mwasi wana so ake Kinshasa apesaka mbongo
na famille ya ex na yo babotani bana akipaka bango bien le oyo nyonso akosala na famille na biso fo akei kosala na famille wana mobali soki alobi nalobaka ni te mwana bango na poto bafutaki kindergelt fo tatane mpe aliaka mbongo ya mwana na ye soki bafuti mwana mbongo ya kindergelt lokola grand frère na biso akipaka nde mbongo ya bana te mwasi wana azwaka mbongo ya mwana ta mosusu 80 atindeli papa ne na Kinshasa mais papa wana asalaka aza na mwasi ne na Kinshasa mwana poto avanda ndaka grand frère afutaka ndako mama nyonso mwana aza na 16 ans mama irani tala koluka ata balien famille yango to auti Kinshasa akendaki na belle famille na ye ba ex belle famille na ye mama irani ebotaki compréhension na grand frère makasi ntango azongi balobi grand frère alobaka te mais a décidé mabalobi esili comment soki Kinshasa bafoto ezaka na ba ex belle famille na babenga bango ba ex belle famille yoka niveau ba ex semeki na bafoto bongo mona bandeko nanga na bafoto baza mokie ambiance mingi obima kozaka trop côté ya tata ya mwana na ya liboso ezalaka nini raison ka bozalaka bien en tout cas soko sali yango lisusu esimba te na ndako oyo mama Irene mwasi ayokaki te tour asuka uti kokende a répéter kaka même bêtise wana mama Irene ba potani na grand frère lobi e simba te mwasi atombo ki abe simba te pona nini mwana bango za na ndako oyo baza na droit mbongo mwana bango fekenda Kinshasa mega on dira mvutema atelemeli grand frère pona ye mbongo bafutaka mwana 16 ans pa mundele mbongo kindergelt fonda mbo kendaka pa tata ya mwana wana po tata mwana paza na droit pa kolela mbongo ya aza pe na droit olia mbongo ya mwana na ye mama Irene botela bango incompréhension moko na ndako pas possible grand frère abombaka mingi abimisi alobi na famille avandisi famille mwasi avandisi famille na biso makambo ezaka be grand frère ameli mingi batour nyonso mwasi akenda Kinshasa akenda kotala ex belle famille na ye amemaka bilamba na munoko kanga na papa mwana tokutanaka te mais mama na bango ntango basentaka nga bayambaka nga bien basemeki na nga bazalaka na nga bien ata bakoma ba ex mais naza na makila na bango toboyi toko ede bango batata mwasi bana na yo mama Irene mbongo bafutaka mwana poto mais grand frère asombelaka mwana na ba basket alatisaka mwana alesaka mwana futaka ndako mais mbongo bafuta kindergelt mwana lokwa mama mutazo yango yazwaka mwana ndimi batika la piaka meke ne patata mwana na Kinshasa mama Irene grand frère lobi makambo wana ekosimba te mwasi fatika viwa natinda sumbongo te mwasi lobi lokuta aza prêta boma libala mais faut asungaka papa ya mwana na ye po bolamu lekebele bamona pasi mingi na ex na ye tanga sentaka ye ba condition abotaki ezalaka ya pasi mama Irene soki amonaka pasi na ex na ye ba souvenir abi ezali pona nini na Kinshasa baboyanaka po grand frère tanga ye kozwa na mwana nazalaki soki na 4 ans soki 3 ans grand frère mtema bango na poto akutaka deja bokolaka mwana tata azalaka te mama Irene baboyanaka pona nini ye mutu bazalaka bien pourquoi baboyanaka pour ce que ça bien na mobile no boko boyana pourquoi c'est que bayoka nakate mama Irene pesa basi conseil na minitio mama Irene mwasi ya grand frère na biso abengani grand frère na ndako na Allemagne libala ekufi pona nini alobi yefa edaka ex na ye mama Irene ataba lien famille babenga bandekole bazomona mabazo sala te kamemi mwana na yake nda poto mwana sakomi mwasi munene 16 ans eza mingi asunga pe tata na ye na muke mama na zotinde sunga pe tata na ye mama Irene mwana 16 ans na mana tangaka nana bandi musala te leta futa ke soki 100 combien soki 200 combien kindergelt yango mama kata katinda na Kinshasa et pa ex ni ex wana za deja na mwasi na bana babota mama Irene pesa basi conseil na minute on dirait koloka mwasa grand frère abomi libala bengani grand frère pa lobi ye il faut edaka ex na tata ya mwana na ye soki grand frère boy a préféré bakabwana grand frère yango biso pe to bien que to tune to bito ko pesa so pa mama Irene lokola tata mwana otindela ke mbongo c'est que bana biso poboti na grand frère no pesa pe grand frère mbongo po ye pe fali ya mbongo bana na ye ote bango bazana no mikie basa pe na poto ya salaka ex na musenya malonga saka na Congo kuna boyoka ka sangwa sala ese musenya malonga sala kuna azana mwasi na bana asufaka mingi mwana ese akola komi na 16 ans azana poto mwana na ko aider soka bandi musala po azana no mineur mwana 16 ans mama Irene na minute oyo moi sa grand frère abengani ya na biso na Allemagne mama Irene pesa conseil na basi ata tozokota kutu na bostra toyoke pa pasteur de la foi biso mtoza na ba lien famille o divorce eza biso eza ba lien famille biso ba loka biso na mama bilom eza buzoba oya boepeneza buzoba mwasi mobimba ndimi na limana tika libala na ye pona ko aider ex na ye na ba famille ya ex poka ka babota mwana bolamu elekaki belé tango basentaka bayambaka bien pa na bango eza koloka
bamama nazokamwa basi mingi bobo mabaya na facilité epuis eloko nazoyebisa na nzambe alola mibali mingi oyo baza malamu bakutanaka na basi basala bango baaventure na comprenaka te soki mobali mo akute na mwasi asala na susi ya vie tozala boye omwana mobali akumi lokola baloki ya kocomprendre mwasi te nazoyeba te soki eza koluka na se na ntango oyo mingi baza na kingo baza na mayaka te bandeko na nga totiaka mibala mabe te mibala malamu na mokili baza na poto mibala malamu bazali tala mwana mobali oyo azwa mbongo ya bana na ya bana oyo baboti na mwasi na ye na ya mwana oyo mwasi na yaka na libala tikela mwasi ye asalaka futaka ndako asenga mwasi ta infante mama irani mwasi apréféré azwa mbongo ya mwana liboso atindelaka ex na ye papa ya mwana na ye poni na mema makila bato na poto famille mpe feliaka mpe mbongo mwana bango mpe azali awa ndeko nanga bakolia mbongo soki mwana bango abali bakolia mbongo soki mwana bango bandi mosala mwana 16 ans bamama na bapapa tolongwa na baesprit mabe bamvoutima basi ya poto tokomi mpe lokola bazoba basi ya poto lokola ndeti eloko nga na otikala kosala ngo te nga naboma libala na nga mpo bapesi nga condition natika koswa na ex to natika koswa na famille ex to natika koyede famille ex ntango ozoloba kutu okoloba kutu teke natika mpo na kosala ngo mpe te nga na kosala ngo te soki ex tobotani akolia mbongo bana so bana bakomi kosala mokolo bana ne bakobala akoya kozwa mbongo bana na ye ke ngai bana baza mike nazobokola baminere nazwaka mbo bafuta bonatindelaka ex naza na libala mosusu luvunu na kosala ngo te mpo bana ndako bana posa basket bana posa kolata mwana mwasi ana posa mwa bameshe barasta etu expression eza 5 euros bana poto balinga so basuki ya mikusi ete komi ya milai mpo kange 5 pake ono mona 25 euros 5 pake soki mpo yebi kokanga soki tobengi tantine renata kange soki to ma vivi mama Naomi Samba omona po futi 50 euros nyonso makambo siko na mozo kangisa mwana suki pa bima propre kana kinda gel twana bakecha Nike ndeko nanga soko laksi mwana Nike mwana te oh tazo pona Nike ba Nike na bango bimaka na ba oh Nike soki Air Force Nike soki nini oh ba koma ko pona ba Nike ngo ba Nike ezaka ba sama ta likolo kaka desamba futi ya kinda get na tinga isu tata na kangisi mwana suki na sombi su basket siko zoba ya tato azobokola ndafuta ndakwa lesa ba mama tolingi nzambe te tozanga mawa eza na ba divorce mususu eza kindoki te eza buzoba yango conseil na ba mama relation na ba ex bobota na bango bana eza mabete eza malamu bana baza na kati mais ya kosala dépense au moins so na kati ndaka libala aidaka famille soki azokende Kinshasa fa sombela mama bokilo ne ex mama bokilo super so akomi kuna sombeli ex mama bokilo fufu masango semul ososo azwi desamba sikola pesi famille mobali ex famille mobali ya ex kutu famille ba oyo kutu baza récent to pesi ba ondima te bongo ex famille mutendimo po ani buzoba boye ba mama poto tokola tozala mayele boye eza buzoba basemeki babengi nga mwana mwasi na beteli solo aza na Allemagne nga na tanga na komba batuti na pesa ka conseil nde na bato sela ka proverbe 19:20 mibali mingi bazana basi babota na bango bana so ba te baba opena zoba ya mwasi comment moi soko raisonner ma bebo et messi na bota kine na vanda mibali musu bazape mwasi soko zo talo opena zoba mobali comment mobali zo raisonner ma bebo ye mobali pena azaki zengi mais ozotala kolobi na bota kine bana na sala nini ba mama na ba papa tokola temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt eza sous temps kosakana te mwasi mombandimi libala ne kufa po balobi ka kata relation na ex famille ex belle famille na ye aboyi abengani vie na ndako témoignage à vie balobi vie papa moko malamu agissé poussani vie aza soko komi osombele pantalon na chemise boke fete bilelo ko lato ko tia singlo ta ceinture ngou o tia moniero vie asika kalati et ça te met sur oh mokasa ndeli oh lato to ke somela manga mi ba super ngati boso bilamba ya bongonde bazaka pasi balobi vie ndibaka nyoso boya raté vie sifika ke lamba elamba ça la propre ba repassa ko lata nae via pona rabiloko akoliate baleki ne babiya ya kutu bale madeso akolia ngota 3 jours aboya kane lote ya za ne kilate ya pambola nzambo zo mobala ne kilate osombela ke lamba osela ke nyosho ya kana salaire apesio ya yo pesi ka mbonga benzine mbonga essence opesi kaka de reste yo sala ya pambola nzambe eza mibali mususuko tala keba ya fiche de paie ya pambo mona ate e bongo mbongo ndo mona soki papier na fiche de paie ozo mona te mbongo ndo mona ya keba oza pena mobali na ndako yebi te bafuta ki combien oyebi salaire te bolala ambeto moko mabala bongo na poto eza mobala na temps la so fiche de paie ya nini esa futinda oyeba ka futinda ko bosuki wana mais mwana mwasi a vu vie ya ela ke mbongo alati saka vie na guna ye ba mama
tala mokili ndenge eza mibala bavia boye basi bazoluka bango via boye ya kelote via liaka nyonso olambi mbinzo kolia via zane kilate olambi soso kolia olambi wangila kolia olambi mbwengi ate lali nango mama via boka keloko talo ba ko boka biloko kolela leza lisumu via liaka nyonso soko olambi nzungu soko esilite via ko changer goûter tala grâce moi c'est ndimi aboma libala ya boye pour condition akata relation na ex belle famille sikabote la bana ya mamsu tokangela ngo batata mwasi bandokite tokangela ngo banoko bandokite eza buzoba mwasi ya boye soko landeli bien ta kela Kinshasa peut-être pas bimana ex nae sko yo mwasi ozana poto selon lisolo mwana ba beza na 16 ans bazwa kai ba bengisa ko mwana zaka na 3 ans c'est ko sali combien d'années na poto sko zongela ka ex muta kala bongo tika na Kinshasa ba via menayo yebite yango tozuzo maladi tozo partager yango nga basi nyoso bazongela ba ex na kondana bango mi basi ba ko zongela o mwasi na tika ka na Kinshasa tozonga nyaya mwasi tika ka na Kinshasa atika la bongo te bazo salela ndeko bane ko sala na poto bazo sala na Kinshasa donc tiki pozongela ex moko boye ça fait mal eza buzoba nga basi nyoso bazongela ba ex na sika ka bango ex sokaza ex atika la ex kata ba ex toke na bango bongo e abuzoba yoke edaka famille ex yango babala poka abobota ne mwana naza na poto papa naza na droit kolia mbongo ne oui eza mabeta za pa na droit kolia mbongo ne makasi soki mwana bandi kosala soki mwana zwi libala ba okatele parti ne ba opie poza papa ya mwana akolia po makila neza wana mais non ke bazoboko lo mwana pa mutu mso aza mineur mbongo bazofuta mwana litotindaka papa na Kinshasa eza buzoba yango ba mama tokola sentiment ekoboma biso basi ya poto yaya longola sentiment pour vivre bien libala mobimbe kufi na Allemagne yango na ekopesa mama conseil to tika buzoba tokola a obengani vie est-ce que mobalo kozwa akolinga wana bana misato yepa ko accepter ka kozwa mbongo ya bana misato pesa batata na bango point d'interrogation ete yayo tokutani mbala sima soki yesu amasi azongite ndenge na lobaka Iran masiando ki bete promax ko mama abino to beta kama sola to beta ko berginte to sela ka proverbe 19:20 soko mon mama Iran azomwana te mikolo ba kitan ezobomanga ndeka na obeta lisolo periko na tena mutu omoni kande na sopani ka boina malili ebobinga matoi ezeloko ya mama Cornelia Lutadila Grace Light boutique robot kolata toko Cornelia Lutadila mwana tele si mwasi tata ndenge na episa kabino balobi base eza Grace Light ekotisi mafuta ya sika tozana gamme moko tozobenga ngo mwana nsuka bamurela bamurezi gamme mwana ezo ratete bobenga biso na lombango babio atelita bongisi tentite akolia bona nete atolinga kozala choko ya benga solution ona zaka mwa chocolat mwa caramel nazana nga mwasi mwindu dalingaka na nga tachite ona pakola produit babiloko moko bebima bimanga bambuma balobi solution ezwami pa ya mama Cornelia Lutadila Grace Light cosmétique nde makambo logo na yango bozongo na batia care na sebo za numéro bobenga nazo rappeler bino ka bato bosala ba publicité ba mafuta est-ce bopakola rapena mafuta o botekaka ponga Irene yango na bulo ya bomoni poudre ezate ya makasi mais na simbami na Grace Light cosmétique en tout cas publicité na nga na sala ka eza mafuta nga na pakola katembe abupia ba o bayaka na ndako ba monaka oui fito mo la japonaise maman na Irastine témoigner balobi na okeboui totika libre brancher toujours na Iran Masiando ki TV vous s'abonner bo liker vidéo ba bisous na maman Cornelia Lutadila Grace Light cosmétique joie numéro ne moi nature cœur na se na ngo benga maman Cornelia zape na ba fantaisie ya ba kombo nyonso ya kitoko bonne année bongisa lo poste ça la bien bisous. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku.
toza non loin ya zone économique penepene ya cité Vodacom, toza awa na ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.